Nako ko kumisaka ba musicien te ne na fandi boye depuis oye surtout lenga mamote na koya na ndolo ba mamba héritier Lelo comportement ça Lelo héritier c'est mon frère a osala musala la ye musique ngai naza musala nzambe na osala musala na ngai côté ya batu liloba ya Yesu nakoki ko yakate na différencier entre héritier ou bien fali ou bien frère ou bien mutu boye za makamu na ngate pastoral. Pour la nini, ils ont contre-éthique pastorale. Ils ont contre-éthique pastorale. Moussala Nzamba a chroniqué musicalité. Aya ko ça la différence ou azana succès ou azana succès ou azana succès. Azana na sushi ke Nzambe azong sangana ba succès na zalaka. Yazongi le 26 le 26 décembre tozani na stade des Martyrs. Ngam na lobina. Azongi avec force. Ngam tu na lobina yo o azo sala wana c'est la comédie prophétique. Abon la moté ma sinote na moni mabe liboso ne atika makambo ne be mission zo sala kolo azo sepela na ngote je vis ils ont la puissance sur esprit des morts ils ont ezo bundisai azungela nzambe na ye ndenga zalaka na nzambe nzambe ona meme Brazzaville nzambe na tambushe tout na soki église na Brazzaville zalaka tunaye ba ampleur aza alonga motela koma na matete na mboloko place yoka elingolo baboy place aza lelo na mboloko omoni yoka omoni mutu omoni lelo soke omona oyo ana plein ana succès pona nini omoni mutu soki lelo est-ce que kozala na Salut fidèles internautes, nous sommes Cléba.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres et Bakali Prince. Très heureux de vous savoir, très nombreux. En train d'attendre les vôtres, je suis là pour vous servir. Je reçois comme invité un grand homme dédié, lui il est influent. Je sais le pourquoi je l'ai dit et avec qui on va décortiquer l'actualité. On va en parler tout au long de cette grande émission parce qu'il y a beaucoup de choses à parler tout au long de cette grande émission. À la personne du révérend pasteur, Ifaso Nival, Ezekiel, avec qui on va en parler concernant l'actualité qui fait parler tout le monde. Merci mon patron de la nation, Tonton Manamanga Pichou, boss lady la française la plus belle, merci à toi. Et puis merci également à toi Patrick et Steve qui sont là derrière la caméra pour faire du bon boulot. Merci mes différents partenaires, et puis sponsors officiels, merci à vous. Yaouli Moucheni Kodamboka via Petinae, merci à toi, bon séjour à Kinshasa. Merci, triple nationalité, Azalagamoko, Notier, Congolais, Français, Américain. L'artiste Missé Patron, en direct des États-Unis. Et puis Noël Kamal est nécessaire. Merci infiniment à la bière de luxe, Nixon Boutique, Charles Yamboka, merci. Et puis, Foulé Loukissou Chinois Noir, en direct de Kinshasa, Loukissou Soulé Chinois Noir. Ça pour autant monopoliser la parole, je suis en face de mon invité à la personne du pasteur Ifaso Nival, Ezekiel. Un grand homme dédié de toute sa génération, il est influent. Bonsoir, homme dédié. Bonsoir papa Bakali, prince Bakali. Na sepeli mi komona yo. Bonne santé pasteur. Nangolo nzambe santé za bien, kola zo batela zo sunga. Pasteur Ifaso Nival, Ezekiel, tu peux te présenter dans le grand public au Baotalo partout dans le monde parce que sur Cléba.com, tu as un miroir à monde. Tu as mono déjà au Leki Awa, au se présenter. Moi personnellement, je bayo, mais je suis bateau bazuli bakuya Baotalo pour la toute première fois. Au la lecture na yo un tout petit peu. Ngai nazali musala nzambe. Nazana église au babengi chandelier de victoire. Musala nzambe on kola sungana kamba. Na bandi musala nzambe na école de dimanche na nzambe malamu après na yakoza la moniteur école de dimanche après moniteur école de dimanche na yakoza la musali ya nzambe évangéliste na tamboli ba mboka lebele ba Brazzaville na kenda ba Gabon na kenda ba Nigeria na kenda ba mboka ebele après wana na yeko banda église ministère na ngai lelo na ministère wana na bimisi bana ebele ba mama ananguya ba évangéliste Gie Kofo azana na Kampala bana ebele na Angola ba bergelique ba évangéliste lik lelo ama musala nzai munene na poto par-ci par là lobby na zayiku na consécration bana msuba uta mikila poto bazalaki anaiki bénir bango bazalo kwa bakoko na ministère parce que baza bana ya mama ananguya
Donc c'est ça, na banda na école de dimanche, na yo koma moniteur école de dimanche, na yo koma lelo naza na vision o ngamo nazo kamba, donc nazo bima par-ci par-là bamboke bele côté ali lo banzambe. Donc c'est ça parcours nangai. Alors nakati ya parcours wana eza un peu riche, mais au moins oza déjà na expérience, c'est ce que je retiens, oza na expérience kati na musala oyo déjà. Mosala ya kozala pasteur, ça reflète quoi pour toi? Kozala pasteur eza musala moko eza noble. Ke na ki noblicité nango eza musala eza noble, il faut nzamba benga yo. Lelo bato belé bakomi basala nzambe ezaka pona pasi nzala conjoncture ke mingi nzamba benga bonte biso lelo to salela nzambe nzamba bengo depuis bomwana na Afrique na Europe na Asie na Amérique baby ke mwana mobali wana abanda mosala ya nzambe depuis mwana mukie ateya asakola loba makamo donc ngakutu naza vraiment pasteur te nga naza na ministère prophétique, je suis un prophète de Dieu. Donc je suis le prophète de toutes les nations. Banda prophétie na mboka oyo. Toutes les nations. Oui, je suis le prophète de toutes les nations. Donc na banda prophétie na mboka oyo mwana mukie. Et belo bazolo balelo ba prophète na mboka oyo. Soko tuni bango ba oloba wana za papa wana za ine wana za yaya. Yango zo mona tan biso to bandi prophétie na mboka oyo. Na époque na biso omona bana mikibo te na ba wenzi tozo sakola na ba bis par-ci par-là ezate lelo profession lelo baby o lelo bato ba kotisi buzoba na kata ministère prophétique bato lelo ba yepo na ba salir ministère prophétique ozomona donc ministère oyo lelo biso tant to banyo na mboka oyo bana miki ezalaka ndenge lelo ministère prophétique ezate lelo aventure comédie ba prophète lelo ba komosala mamba buzoba na mboka oyo pona mbongo pona succès pona makamebele ke biso tant to bani makambo oyo ya nzambe bana miki buzobo ebele ezalaki te to yaki na école oyo toujours sakola to influencer ba jeune belé lelo ba koma ba prophète ba koma kusalela nzambe ke lelo za les contraire aventure lokuta mutaza na donte akyo tuna makambo pona ya kosakolela ngo bato mutu lelo azana donte akomi kokosa kosa batu na sima na kombo na Yesu. Donc l'évangile ministère prophétique lelo za bafoué et bébisami même na mboka même libana mboka lelo batu basé sur la considération à prophète. Na kota na kati ya maloba na yo na kati ya corporation na bino neti biso to apena corporation na biso journalistique to sana ba ordre mo ba déontologie mo ezala na kati wana. Alors na kati ya prophétie ndenge bozala wana eta ba prophète bozala atena lisanga na bino o ezaki moi instruction il faut ezalaka ko édifier comment bogo gérer musala yango pour que réputation ezala toujours pondérée. Merci Prince aux journalistes aux mayele pour toute la question. Ma belle église de réveil zaboy. Omoni basango, so sango moko komosala buzoba. Mbala mo ba obengi saye, ba vandisiye. Soka tiki mabe wana nde bazongisiye. Siko na église de réveil makamwana mutola muta leader. So kebo azara leader na église na ye o azara leader o amimo na danger o mutunyo sa mimo na za leader. Siko yo makambu wana punition wana. Bastanction wana na église de réveil zate yango zo mona lelo o mona pasteur mo atelemi akomine ko finga muninga pasteur akomolo baba n'importe quoi ko kumisaka ba musicien ko sala ba makambo za n'importe quoi parce qu'il y a ba suspendre yete ozona non que tozana église de réveil du Congo kala tozalaka na pasteur Kankenza lelo tokomi na prophète Dodo Kamba mutazo kama église de réveil siko na église de réveil défaut na ngwezanini. Défaut nango ezali ndenge za leadership donc représentant légal l'église de réveil aroya le moni pasteur moko sa buzoba assistant na église de réveil zate ya omona o aroya na ye asaye ba buzoba na ye o continue o mona pourquoi parce que ezalaka parce que nagolo banini organisation nagolo ba ke respect ya ba test nagolo banini ba bon d'ordre ezalaka et si quand on a tout le monde on a l'église catholique tout le monde on a l'église qui mangise tout le monde on partout le long mutunio so a comme leader a comme danger a comme yé wana po azana full na ye batune balanda yango zo mona biloko wana au mona ma prophète aleki na TV azolo ba comme n'importe quoi muto sala makambo yo eza même pas na Bible
ke bana nzambe pe bakoya église bongo ba kumisa ye ba betele maboko c'est eza makambo yo ezolakisa ke bato wana belé au mona ke 4 lois spirituelles ayebite aleka fermissement spiritualité ayebi nzambe te abimane kana vague moboy na ba vague wana nde yango moni buzo bebele ba rébellion ba mambe belé salmanaka d'église à Congo. Merci pour l'éclaircissement parce que le monde a besoin d'éclaircissement partout éparpillé dans le monde mais et le Moscou et Atiringa étant curieux journaliste badbabenganga bongo aux un peu curieux par rapport à curiosité na oui au mibengi prophète de toutes les nations tandis que Toyebi les seuls et l'unique azalaka c'est ça polémique ils a juste émission moi polémique des émissions bonzambe Toyebi prophète de toutes les nations azalaka Denis Lessi oyo lelo ba homo benga l'homme actuel pasteur warrior mettant omi benga ke oza les seuls prophètes de toutes les nations ozo mona te kezo kini na moi polémique mobo na prophète obisonyo soto ebi les seuls pasteur Denis Lessi ndeko ngai prince elona ina lobana yo na seki pona nini pour la question malamu question malamu opposé na ndenge ya logique na évangile na mboka oyo batu nyonso bolanda na monde entier Denis Lessi frère na biso mosali ya nzambe Denis Lessi azalaka prophète te na lobino lelo peuple monde ati bozola nanga soki boko zonga tango arche de Noé banda ba campagne nyonso liboso anda koma révérend sima komo koma évangéliste ezaka vague moko prophétique azalaka prophète te azana ni don ya prophétie ni don ya parole de connaissance parce que boyebi makambeleki na mboka oyo bobo salaka histoire azoleka na antenne A na Kinshasa ser moko benge allo prophète nalingi osakolelanga mobali na nga zalaka na poto nalingi nzamba lobelanga pona mobali Denis Lessi azwi mbala moko maloba koloba ke nzambe kutebisanga mobali ozo utapoto ayo bala o ser wana répondre ozo kosa ntoza esika moko na mobali nanga boyebi histoire eleka na antenne A vous se renseignez partout le monde a dit bien et bima lokuta et loko salaka shit na une époque wana ou azara na plaire na ye azalaka prophète c'est un évangéliste na mboka oyo na ndenge ya normal toyebaka ba jeune oyo ba prophète Jérémie Mayemba Schengen toyeka baka ba Silas Benson toyebaka ba Timothée Kese toyebi ba biso oyo toyeba Denis Lessi to biso to sala mamba prophétie na mboka oyo ya tikalo prophétie mais il y a pas prophétie ça non appelle ça et sima et puis alors tu peux sa prophétie mo répondre nouveau premier ministre et to menenge ya lobaki lobi na yo boye nouveau premier ministre sali une semaine sur que na ba Twitter ya batu nyonso yebanaka ke mutako bima premier ministre mutuki ngandi yo yebi ngote prophétie nini yo ya loba na mboko esalama auto kosa wana écran miroir na yeke na 2023 Kabila rozala sous président boye bien ngote c'est fort s'il faut yeko mamona alinga ngote ozala na epete 2023 te pété aux appels surpris na yo eza lokuta benga ke no sala émission tout na ta ba approche na bolo bano mamona loba lokuta yo yebite ke parmi bato ba memi lokuta na prophétie na mboka o ndeko wana za na kati asakola mambe belé à lokuta na mboka oyo soki azalaka prophète a bien azora grâce ya okota tina ba famille présidentielle tiko okuta na bato na nyeso ba kimé pone ba découvrir que c'était moto yo azana donté qui m'a été il a une très bonne relation avec ancien président et puis président actuel a une très bonne relation avec lobi na yo azana ba relation te ba yebi que prophète moko asalaka succès na époque prophète moko asala ba makamune mo ya babuzo banaye comme na ye kingandi ke relation boye bazana ngona yete les succès comptent dans domaine na bino succès eza bonzambe te il faut boye baka mutako kende ndako nganga asimbikisa sa succès mutu pe akoyi ko kende pa marabout a jubilo sa succès eza ki bonzambe te lelo so tali na musique profane ya pe na bato pe basala ba succès ba catcher basala ba succès ba journaliste bandeko na bino basala succès yo pe prince ozala succès et lobby te succès nde bonzambe oyo ya koma ko fana ngolo wa bouquet mystère to sala boy na mboka oyo asala eloko te na mboka oyo mais apparemment c'est comme ces autres dérangé moi beaucoup plus hein te loko esala nga pasi na jogi message pa na nzambe Denis Lessi ndeko na biso na uti ko zo message pasteur Denis Lessi aza combattre l'esprit des morts
liwa nzamba lobi na ngai bana nzambe makambo nyonso azolenga na bémission azoloba lobako ezobetisa bino libaku bolanda ngote aza combattre l'esprit de mort muto etungisa ye liwa muto ezolata ende komise biloba loba wana nyonso eza liwa oui sikoyo ngatake prophète nzambe na oyebise azongela nzambe azonga luka nzambe omoni tanga utaka ndolo prison oyebi ke bakangaka ye na ndolo mamba lokuta bakoselaka ye wana to non ya mamba na lobi boye sikoyo yo oloba na nga boye muto azanga na bonne relation na président sortant ndenge nini okota ndolo ezalaka pe lobi te na pouvoir actuel to yebi ke no muto aza bien na président kokota soki okoti prison salaki mabe vrai faux soko koti prison na moment oyo lobosa ki likama mabende okangami osali ba 6 mois ba 8 mois na prison lelo procès le kam ba tsango na télé oloba ki osala malamu soko muni mutu bakangi ye na pouvoir oyo loba sala likama ya mabende bakanga ye asalaka mabe lelo ndeko na biso pasteur ntawa lelo soki a subi ba conséquences ba mamushu na vie na ye parce que muta conduisait une erreur. Donc pour na koloba makamu na vie pour na nini ko kelekana ba misolo ba mabe ba sala nzambe belé yone oza promoteur ba mabe belé ba yelanta wo yebiango souci ya moto yo aloko le longi ya eleki ancien chef de l'état a ba luka ba commission sous ministre parce qu'à l'époque on tawa za ministre budget to ba commission sous ministre boy faut pesa mi to ko pesa voti nende ko na fundaka na procédure ya bato banda otama bonde lukaka kota ndolo eza prison makala te prison makala ezo saki mabe oyibaki mbongo kota prison masaka ndolo eza pona ba criminel batu ya med armée bato babomaka bato nde bakotaka ndolo tanga oti ndolo aleka na sifem si bomonaka pa mamolangi afukami babondeli pona ye tokanisaki aosala makambo ya malamu ke lelo eza soni ndeko oleka na émission na landi émission mo ba otuna ye ndenge nini makambo basala nza abisoki FCC nde député de FCC ake na cash ngai peso ba échange wana ezala nga pe na kolonga na nga prophète na ke nangi pa ya bababa na landi émission mamno loba aza témoin ina ba émission na téléphone eza soni ndeko na ngai osala droit de réponse te na osala droit de réponse na osengala ye eza na liwa eza sima na ye kala mingi tawo wala prophétie na lobi nzamba lobi salami bongo na lobi na yo s'il vous plaît na lobi na mboka oyo oyebi ba mbuleleka 12 heures juste mboka mwemba kishasa mwemba batu nyos so za na zandu fofuka mo sambela sera kabila le père bina père message ona eza nani izanga na trop jeune oyo ka kishasa oyo za na wenzi to sambela pona mboka nzamba lati mabe moko ezoya olandi mabe wane ko ya ko zala mabe boy pe esprit de mort pona papa ya ancien président muta pesa Kabila le père muta pesa message en c'est moi to sala boy ngai makambe belele kaka na mboka oyo batu congolais alingi bato bana donté Kongola soutenir bango ndeko moka ya wabimisi kisi ya corona auti mboka boye ba soutenir ye de pa ya omona ba soutenir te ba soutenir batu mususu donc congolais alingaka muto azana donté muto ayebi musala te ne oyebi musala no boye pona batu ba soutenir eza passe ba soutenir batu ba yebi misala te yalo kwa lelo tozana mboka oyo tozi mokonzi oyo non muto oyo azana souci ya peuple muto alingi peuple ezala malamu batu bakolinga ete bakolinga muto oyo ayaka pona détruire peuple c'est ça congolais lingaka mama malamu talinga mama mabe. Merci Toké de Malem parce que la télé c'est le temps. Bah grand merci bah hôtel abisso bah champion Adol, mon compte à La Rochelle bah ya oli pensine les bailleurs de fonds, bah maman chérie, maman Emeline Zemba, ya tous peuple en beto le petit Tims Kabengle l'homme des immeubles. Merci héritier Kasongo HK nakati ya Belgique, Junior Yombo, ya madame Gisèle Zinda. Lelo tout le monde qui va prophète, bon tout le monde qui bato bah non ça bah démonstration na kala, bah comment bah prophète, bah tondi nakati ya bah église ebele. Identification na bango to koyeba bango na basini nini eloko ba liboso yeba bango na bilembo oyo ya makambo ndeko azosala ba oyeba bango na sini ya bazana lokuta bazana bado ya nzambe te balingi mbongo balingi basi balingi masanga balingi lokuta bilembo na bango koyeba yango wana baza ba orgueilleux kaza na donté
biloko mobo asimbaka ndezo pesa ita musu azwa mwa mutuka azwa mwa eloko kai eloko ya nzambe bazana ngote siko peuple balingi bato wana nde peuple zolanda bango omoi bato nyonso bandotelema na bacoin bandotalisa maboko lelo bakoma baprophète bato nyonso bandobeta bajeke bakoma baprophétesse olandi différence eloko ezoboma évangile na mboko yango wana lelo lisu biloko ya YouTube oyo mutu ayeboye alobi babiloko pampamba pona nini aoluka azwa bavi batu balanda ye lokwa na poto distraction ezalaka te omona batu tout le temps téléphone akota YouTube atala bonde batu bakoma osepela ayina ba aventure na ye alobi ndeti ndeko na biso azosala denile c'est YouTube ekomeli lokola place ya ba compte rendre place ya buzo ba place ya mambebele zongela nzambe na yo tika berera na parce que nzamba lobi na ngai ezana esprit de mort ezali bosono ezobundisa yo. Est-ce que Ezamabe pour un homme dédié à Azala na préférence na épée sur les plats peut-être il y a aussi la choix il y a la musique profane Azana musicien mo ba sepela na e a aussi la choix na clairement et puis librement Ezamabe na ndenge ya logique tomba loba un ancien de l'église faut ça irréprochable mari d'une seule femme azala modèle pour na batu mosala nzambe elingo ba nini oza na préférence na yo o sepelaka na ye ke ezaka te oleka na ba TV obanda koloba ke na sepela na oyo o azana top o azana top te oyo mikolo asili oyo azali yo nani ki est jugé okomi chroniqueur musical pour nous banda koyeba o azana succès o azana succès soki na sepelaka yebisa ngai mosala nzamba ko leka maloba na sepelaka na nzemo na sepela o tanga binaka boy eza sens te ta musubo kanisaka ye nde mutakutalaka na ba musicien wana biso ndetinga na sololaka bien na ba musicien belé o ya succès ya lelo yo ya lobi te na sololaka na bango ala oza makambu te makambu te to solola boye ce sont nos ba frères na biso tozalaka na bango so na lingi mutu na ko approcher ye olandi na kolanda yo so zalika mona koya omoni jour makambe komela héritier Watanabe mais c'est le chanteur oui moni makambo ekomelaka ye frère na nga wana nalingaki mingi olandi nazalaka na ye so tali na page officielle no mona nga na ye tokangi photo nazalaka na ye nakenda kotala tina ndaku na ye ana mona bino boye na ba Nixon boutique ba foule lukisu chinois noir Nixon c'est mon frère Nixon boutique c'est mon frère na lataka et pas na ye muta na bilamba na somba ke pas c'est mon frère foule lukisu chinois na c'est mon frère bande konangai nazalaka na bango c'est notre frère chiko problème ezanini ezali boye omoni nazalaka na foule lukisu nazalaka na véritable chinois noir lobino nazalaka na Nixon boutique c'est mon frère tous les jours nazalaka na Nixon chiko eloko na lingi na loba boye ne nazalaka na bango jamais na koleka na TV Nixon frère nanga Nixon aleki boy na sololaka na Nixon na selana na Ben Ngombo na ko loba teke oyo Ben Ngombo wapi japonais tunaye akoyebisa yo na solana bango ezate kende na solana bango mamona le caractère Nixon aleki boy aza frère nzamba ausa musama la nzamba tombola aza ba boutique ebele nzamba pambola ke lelo eza actualité na ngeza na te ya Yesu nako kokumisaka ba musicien te nde na fandi boye depuis oye surtout nenga mamote na koya na ndolo ba mamba héritier lelo comportement lelo héritier c'est mon frère aosala musala la ye musique ngai naza musala nzambe na osala musala na ngai côté ya batu liloba ya Yesu nakoki koyaka te na différencier entre héritier ou bien fali ou bien frère ou bien mutu boye za makamu na ngate mosoko suis prophétie pona ye prophétie ne sengai ke oloba ngona ba espace médiatique soki na suis prophétie na koloba kasi kokende koya na télévision koloba ke mikolo yo batu bana succès za mutu boye za boye wana nde vérité à lobby na lobby na oboye eza contre éthique pastorale pona nini eza contre éthique pastorale musala nzamba za chroniqueur musical te aya ko sala ba différence o azana succès to azana succès azana non na souci ke nzambe azong sangana ba succès na zalaka yazongi le 26 le 26 décembre tozani na stade des martyrs ngam na lobina azongi avec force ngamutu na lobina yo o azo sala wana c'est la comédie prophétique a sala ba théâtre na ye nenga le 26 kende na mboloko kuta même pas 30 personnes
C'est la comédie prophétique oiseau sala. Abongo la moté ma sinote na moni mabe. Liboso ne atika makambo ne be mission oiseau sala. Kolo oiseau sepela na ngote. Je vis ils ont la puissance sur esprit des morts. Ils ont bondisai. Azungela nzambe na ye. Ndenga zalaka na nzambe. Nzambe ona meme Brazzaville, nzambe na tambouche tout na soki église na Brazzaville zalaka. Tout na ye ba ampleur alonga motela koma na matete na mboloko place yoka elingolo baboy place oza lelo na mboloko. Omoni yoka, omoni mutu, omoni lelo. Soki omona oyo ana plein ana succès pour na nini. Omoni mutu soki lelo. Est-ce que kozala na plein na église eza signe ya kibonzambe? Teza sina bonzambe te. Sikoyo ye a référent ami benga grand point. Parce que tant on a oteya na osakula na mboko ye na baloteya te. Na lo bano vérité ayebi. Oyebi ayebi. Auta debona maroya bo akutanga dia na teyaka. C'est mon frère. Et là on est na lo baboy. Ko sala succès liboso. Et na journaliste mususu obana musala liboso na bango ke babani bazwa ngolu ya kosala succès liboso na yo et ngolo bate ba lekio azwa ngolu ya kosala succès na époque asala et ngolo bate aza ene na ngada foi makambo pe nzamba salelanga ta muso salela yete ke yeta muso pesa ka succès ke succès yango agera ngo mabe yango moni lelo sort na ngo yeli. Bon, tu évolues le comportement ya ba homme de Dieu, bazana droit yo ka musique profane, bazana droit ke ba boîte, ba milieu moko boye, ou eza que eza public. Mosali ya nzambe o ayamba Yesu lokola mokonzi pe mobix. Azana droit ya kota boîte te. Ténèbres na lumière esangalaka te, balalaka te. C'est que boîte eza ténèbres. Boîte eza ténèbres. Na boîte bobeta musique ya mokili. Bazo tombo la place wana ezaka batu ya bakisi ba maji bato mabeba yaka ndena ba boîte mosali appelé pasteur Moïse Mbiye na ba boîte oye ko beta musique ke na tenga na kenda na pesa bibo ya nga pe na répondre yo akota ka boîte te ke boyoka ka ne musique na ye eloko nzembo moko boye ebeta pe mikolo yo nzembo ya ser moko nino yo ser ngona ni non c'est pas nzembo on peut zobeta tina babar bobe moko msolo le kana bon marché na yoki nzembo wana zobeta de yo ka no ba nzembo misi ya mokili par coïncidence na lobi na yoka ngo par coïncidence ndenge zabo na yebike tina vandiao ndeko abimisi album na yeba ontende pour le tambola to yoka kati tozana bana te tozana bandeko nde na zaboy nana ba camarade pe ba yebi yesu te aobeta pe lisolonga na vandia na oyoka na olongwa te next de vana na ba Nixon boutique la bière de luxe na les véritables chinois noirs pour ba comme bela lokuta vous les lookies sous chinois noirs les véritables azali bango nyonso na lobi omoni Nixon c'est un chrétien fou le lucus c'est un chrétien eza commerçant te kakane bilamaka eza chrétien siko mabeza nini nakoya na bango lokola ba camarade soki ekomi moment ya makamu yake na faire na ba magasin nga pe na ke na faire na nga mango nzambe c'est mon frère ndeko obo ndeko no pona au sala mango na ete siko mabeza nini koya kotombolaka batu na place kombo oyo il fait tombo na munoko mosala nzambe za kombo Yesu jamais na kotombola kombo nganga ya magicien ba biloko ni ya bible bibo koyeba bango na mbuma nango yango moni mutu soki nzamba bwaki mutu eloko liboso demanche liboso satana sala alongoli yo musika na Yesu après a Yesu ko kozwa molimo na bomio yango nazoboya na perdre ndeko wana azongela nza. Merci beaucoup la télé c'est en tout cas tout mon courir derrière les temps Tomi pratiquement j'allais dire Nasuga entretien Abisso. Merci nos fidèles internautes pour votre attention particulière. Merci mon patron de la nation tonton Manamanga Pichu boss lady de la française, merci à vous. Dédé Lukasi Kashmani, il y a madame Mamisa Lukasi Kashmani, couple impeccable, merci à vous. Merci également merci infiniment Jean-Paul Welly de London. Il y a Madame Merveline Mamana Kenaya avec sa fondation où elle paye ensemble construisons l'avenir. Merci Jean-Paul Welly de London. Il y a Madame Merveline Mamana Kenaya. Dédé Lukasi, encore une fois de plus, il y a Madame Mamisa Lukasi, couple impeccable. Vous savez pourquoi dans ce qui. Et puis mon compte à La Rochelle, ils ont la champion Adol. Il y a Willy Pensienne. Merci à vous et merci également mes différents partenaires pour sponsors officiels chez Mermoz Pass et Aquarouge Bokassa. Restauration, billard, appartement, terrasse chez Mermoz Pass à Madame Belinda. Faites un petit tour, vous n'allez pas être déçus. MHLM Bay, Resto Bar à Willery.
au coin des avenues Sundi, école Saint-Michel Nzete à Baoba, MHLMB Shop Restaurant chez Marie-Hélène Linongi Mama, grand prêtre mère made in London, patronne il y a MHLMB Marie-Hélène j'allais dire, et puis Notier, Congolais, Français, Américain, triple nationalité, artiste émissé, patron. Notier, merci à toi. Consommer sa chanson Motema et puis s'abonner sur sa chaîne YouTube, Notier officiel. Kamaya Noël, les nécessaires. Yagotier Mascotte, leader à Londres, patron, grand frère propre, l'homme des grands événements. Merci à Ouli Mouché Nicolas Moka. Pasteur, tu as mis pratiquement ce qu'on entretient à Bissau, mais au moins. Et ça, bon, mais ça, na mais ça n'a comme pasteur, comme comment on écoute, moi, tout le monde bien pasteur, nous a prophète, mais au moins, question moi, sous que tu as Bissau, tu monolithe. Steve, c'est ça, monolithe et bibi na kati ya bandal, ça fait parler tout le monde. Et ça va signe moko ya bienté, batu balali balamuki, tout le monde qui évangéliste Roger Baka a prophétisé qui pour la date il y a les 16. Parmi les signes, tout le monde monolithe wana et bibi na bandal, batu mipe yango. Étant prophète de la nation ndenge yo momi bengi pe, o batu pe ba ebele bongo, message moko boezate, eza na possession na yo pour na monolithe wana. Omoni na monde ati ba paye belé ba monolithe wana ezalaka. Omoni oui na États-Unis za na Brazzaville ezali. Oh na Brazzaville na Brazzaville ezali na Gabon ezali partout ezali. Na France pesa soki na France ezali ko zangate eza signe ya ba franc-maçon. Oui, soki ba franc-maçon ba yé pona au siège na mboka avant ba banda makamu na bango nyonso ba yaka opposer monolithe. Ozomona ba yaka opposer yango. Les États-Unis à l'époque et bimakaka bongo. Siko na ba paye etikali ba commande ko ya ko poser. Neti wana ba poser. Neti oyote. C'est renseigné bien. Okay. Oui, ba poser yango monolithe na mboka oyo. Eloko ba poser ki te na nenga esprit. Ndede ya bat ba moni fallait peli mo na nenga esprit. Donc ça ba tiaki yango ko tia. Olani malgré etumba mi bongo. Omoni ma bendo zo mona na kati. Monolithe eza kapo wana te monolithe eza monima bendo eza na kati nde yango ba ye opposer nini na bango ba franc-maçon. Donc il faut toyeba na mboka oyo même na église to na ba formation même na politique to na ba formation partout ba formation bazali siko problème eza nini il faut bana na nzambe to longo na kati ba distraction basala nzambe balongo na kata ba diction ba polémique ya pampamba oleki na télévision loba okutu autrichien na classe yo mosala nzambe côté na ba distraction te to telema to zongela Yesu na mboka oyo parce que bato misala mabe balingi baloni déjà nini na bango na kata mboko kala te tangu mususu pe lobi belobi déjà babandi ba kiliti na bango parce que déjà balonami malgré tumbami bongo il faut que to détruire on spirituellement. Elo na matin na mboka oyo ozola nango donc tokomi na tango moko tango mabe basini ditande la fe yango batu bakolinga mbongo koleka nzambe muta okoma munguna ndeko na ye mutu olandi ke soki tokokangama na Yesu aza source ya nyonso libanda na Yesu vie ezate mutu atombwama liboso elingolo bateke yende asilisi makambo nyonso soki nzamba azotombola yo te tango so ayebi ke lobi akotombola yo et en époque ya manga époque ya malala yango bana nzambe bozala complexité na ba chose présent ya lelo bokanga na nzambe mutu atombola malamu eza Yesu. Donc biloko bomona ba monolithe wana eza ba signe ya temps de la fin pesa formation ekolona manamboka na biso. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles internautes. En tout cas, c'était une idée par rapport à Eloko et s'est passé on a Bandal. On avait bien voulu que Pasteur puisse donner aussi une idée par rapport à cela parce que ça fait parler tout le monde. Mais ça n'est fini, Pasteur. Et ça a eu plaisir à toi à monacleba.com. Message moi on a banana nzambi baotalo partout dans le monde et puis parce que tout ça en année 2021 et Banti c'est la toute première fois na yamba on a depuis année Banti moi ba salutation na yo na bateau ba olanda yo ba shalom na bateau ba olanda partout dans le monde. Et là na lo bana bana nzambe nyonso bolanda nga na poto vaccin et bandi kopesa mana poto eza parmi ba signe ya temps de la fin. Eza na maman moko benga lobby na France lobby na boya te na musalo na osala faut qu'on a la vacciner. Yango na zebisa banda na nzambe nyonso nazolo baloko la prophète nzambe maladi wana
eza ba signe yatan de la fait oyo monde la ténèbre bazana pocha ba éliminer batu na mokili pe nazolo na bana nzambe nyonso bona poto na Londres partout na monde na te ata version ne ko pesama e ko zana pouvoir moté likolo na nzoto na bino na déclarer le rôle la prophète nzambe et si kanyo so bozo mi boye bake monde te version ne te ko pesama e ko zana pouvoir te likolo na bana na nzambe donc taye koki nzamba lingi amimonisama na politique na mboka oyo pe na domaine nyonso tango nzambe ebeti donc na pesi bandeko nyonso mbote o bazana mikila poto ba mama na nyonso Lei Musa na mwasi na Dudu eska bozwami na France ba mama Ido bitidi nzamba pambola bino nzamba pambola frère na Nixon boutique apambola fulo likuiso na soutien bozo soutenir musala nzambe bo soutenir ngai nzambe apambola mama Berry tozana wa mama Rosette Kalanga Charles Mukenge Shai apambola Winner Ifaso Emerodi Ifaso apambola bandeko nyonso oyo bolandi biso mama Tete Lumbaya nzambe apambola yo donc toza elongo na bino donc toye pona droit de réponse morote qui est toye pona éclairci libota na nzambe bible biso moni ndeko na mabemba liboso lobina yo kité parce que to lobeli ndeko mingi azo kate yango tant mosu na média batu misatu mine ba koloba na o changer pe eloko na ina loba nzamba pambola yo merci na lobi le rôle prophète nzambe émission yo ekotombwa mana niveau na netombwa mate pe na ye ko sakolela yo mbula o ekoshila te okokende mikili ya poto pe okozonga loboko nzambe kosala na vie na yo numéro ya contact na ngai na WhatsApp ezali 089 66 12 800 089 66 12 800 Robandela plus 243 plus 243 plus 243 89 66 12 800 plus 243 89 66 12 800 nzambe apambola basala nzambe nyonso nzamba pambola mboka oyo Congo tozelongo na bino prophète ne masikatenda pasteur Kiziami na Kibila pasteur Mutombo Kalombo Sonika Futa prophète Dodo Kamba nzamba pambola pasteur Amos Mbayo esiko zomi nzamba pambola basala nzambe minyonso totelema to bunda to longola fidèle babiloko pamba pamba na évangile to telema évangile zonga tangu ya ba musée dina bal ba Benson Idausa église zonga lokola na moment ya ba papa kelani pata nzamba pambola bino. Merci beaucoup, prophète Ifaso Ezekiel, pour le passage sur clébois.com. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi d'écouter ces grands hommes de Dieu qui influent aussi à Kinshasa parce que Bisotoza Banakin, Toebi force naïe, Toebi pouvoir naïe aussi sur les plans paroles et Nzambi. En tout cas, merci pour votre attention particulière. Merci mes différents partenaires puis sponsors officiels. Merci Nixon Boutique, Abière Delix, La Grande Moisson, Charge Yamboka, Nixon Boutique. Merci parce que ma pirate m'a commis belé. So que Chine engelo bateke non oza mokonzi ya Chine okomi pe chinois noir te les véritables les ala foule luki sous chinois noir les véritables parce que ba pirate ba mo mebele tu ba étouffer comment mais yaza foule luki sous chinois noir. Merci à toi, merci à Willy Moucheni Kodamboka via Petinaye, merci à Gauthier Mascotte leader à Londres, merci maman Emeline Zembe à tous pepele ambeto le maman, merci Tims Kabengele l'homme des immeubles ainsi voilà na maman Emily Maman Emeline Zemba. Nzamba lobi na ngai. Mama wana akanga matoi na ye. Pe nzamba lobi na ngai akanga na nzambe. Pe panda na zolo baboye zaki na force moko ya mabe diable alingaka bundisa na santé na ye. Nzamba lobi na ngai ndenge na zolo baboye nzamba bikisi ye. Pe nzamba lobi couple ezala yini. Pe nzamba osalela ba oma minene. Amen. En tout cas, là, c'est une très bonne prophétie pour moi parce que on va prophétiser maman nanga maman Emeline Zemba. Il y a tous peuplé ambeto le oazana mikili ya poto na Londres. En tout cas, prophétie à Bongo et puis bah déclarer délivrance mobo ya makas ba force mobo néfaste et au kokaete. Merci prophète et puis merci à toi MHLMB Marie-Hélène Linongi maman prêtre patronne. Merci Mermon Space Mokonzi à des communes. Merci également à toi Dédé Lucas Kashmani et puis à Willy Pensiene, champion à Don la La Rochelle. Merci Nochi, Congolais, Français, Américain, triple nationalité. Merci Noël Kamal, les nécessaires. Merci à vous, fidèles internautes. Merci Président Dom Lalil Mokondi Alil. Et puis, Président de fan club Nostou Yawer en son Akatia Australie.
président Dominique Jaguar. Dominique Jaguar, président de fan club Nyonso Awera Nakata Australie. Merci à vous. Merci mon patron de la nation, tonton Manamanga, Pitu Boss Lady, la française la plus belle. Merci Steve Kachala, merci Patrick. Et au prochain numéro, avec le même plaisir, circlebois.com. Bye bye, au revoir.